Adoyuwe na le grand mopao bazolia gâteau. Adoyuwe alobi na le grand mopao. Ngana lingaka soki nazolia eloko, nazoka elengi, nalingaka natala yango. Le grand mopao abukani na koseka. J'adore les fraises. Waouh, fraises. J'adore la fraise. Oh, gapesika lingaka. Parce qu'on a sepé la côte et là on nous yaka et là nga awake. Donc et là sozo o liango ke lenge senga teka otalango. Donc là on peut la rôle. Nini wana bandeko. Bandeko boyo kanga malamu. Nalobia sambole zoba. Sambole zoba. Le grand mopao na doyuwe bazakulia gâteau bachaba fresh. Boebi fresh mbuma wana ya rouge. Sikoyo adoyuwe alobi. Ngana lingaka soki nazolia eloko. Nazoke elengi. Azoke elengi. Alingaka atalaka yango. Le grand mopao aseki. Kia. Nini wana. J'adore les fraises. Waouh, fraises. J'adore la fraise. Oh, gapesika lingaka. Parce qu'on a sepé la côte et là on nous yaka et là nga awake. Donc et là sozo o liango ke lenge senga teka otalango. Donc là on peut la rôle. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote banamike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko na kanisa le grand mopao ayemba. Kobule soke ibleki yo keba okoya kobima mbuma. Yango wana botika kobule mabe. Botika pe kobule malamu. Boyoka oyo bango balobi. Surtout ba musicien oyo bozo bima sikoyo. Surtout ba animateur oyo bozo sala ba générique sikoyo. Bokanisa teke soki le grand mopao ayemba kinzembu. Bino bokanisi ayemba ki bêtise, bolobi bino pe boluka, boyemba bêtise, bongola yango, keba bokosala erreur. Pamba te, oyo bamba ndakolia, eza gâteau eza na fresh. Gâteau eza na mbuma wana ya rouge. Mokili yango, en tout cas, ezali elengi. Ombile sobeteli. Alors, bandeko, foko yeba. Yo, tango olingo sala ndule na yo. To yo tango yoki likambo mutu. En tout cas kobulaka ya trote osala neti ya sali pokanisi yango ye asayemba ki bêtise ngape soki na yembi ekosala ni. Parce que soki na lobi boye eza ko développer malembe. Bien sûr eza faute ya ba musicien ya lelo te. Eza pe faute ya ba animateur ya lelo te. Eza pe faute yaba le grand mopao te. Eza pe faute yaba nyoka longo josar te. Yaba papa wemba te. Bien sûr nayebi ke bolobi. Pourquoi ozotanga ba nyoka longo ba papa wemba? Bango bayembaka besanite wana te. Babwazekwa bayembaka ngo te. Non, nga nazoloba na histoire ya musique. Nga banda nazala mwana muke. Nazomona tourne-disque bimi. Ba para na nga wake kosomba ba pile na ye ya Toshiba si pile na ye. Yokana no kombo pile. Pile pamba so wake somba ngo bien sûr naza mwana muke bakoti na ngate na yana muke. Foke ne somba ngo ye moko. Alors so wake somba ba pile na ye ya Toshiba tangwa ye atie musique. Okomona batu babina kate pona kobanga. Menzembo moko zobina danse moko zalaki komona ngwaku. Bato ebele bazako binango mais na tango wana ba misusu ba monaki yango toujours ezali bêtise. Ezali injure po déjà soki ba lobino ngwaku na kati na kikongo la kisineti ba fingio mama na yo.
po bo comprendre ke makambango e banda kala na kanisa na kosite papa Verkis ki amwanga nazali ye azali génération ya ba musique tout akoloba tangu zaiko eyembaka etutana yango na yango bato pe bayebi ndenge babalolaka yango bozo comprendre ewuti na bangwaku ekei bon nayebi bisike ewuti te nga nayokaki ngwaku naye kotala pile eza kokota na radio to na tourne-disque kombo nango Toshiba nyonso wana eza kopesa ba ide ya malamu kombo ya kompani to epesi kombo oyo bato balingi kointerprete yango fo koyeba de temps en temps eza kodéveloppe ndenge bozomona kaka tourne-disque oyo eza kobeta musique na yango moko disque ya 45 tours ezalaki kodéveloppe elongo ekomi ya 33 tours ti lelo na mokolo tokoma ndenge moko pe oyo tobengaka babétise bensanité surtout bajene lelo na bato lelo bakanisaka na ntango akala ezalaki te no ezalaki na baimagination ya bato ndenge bomoni sambole zoba adoyuwe aza kolia gato na mbuma fresh likolo alobi nga nalingaka soki nazolia eloko nazokelengi natalaka ngo na miso le grand mopao aseki mais pourquoi bopesa réponse yango wana soki bolandi na bazaiko apart etutana yango na yango loningisa soki tolongwe kuna tokei na banzembo ezali ebele bexemple ezali ebele eza na makambo oyo toujours ekoma bensanité to ekomi yango te to bato bakanisi insanité to eza yango te yango wana bachanteuse oyo baza kobima sikoyo na batalaku en tout cas bino fo bodoze po bino bokoma koimagine kaka bayembi bongo yango basalaki succès tika biso toyemba boy me nzoka bamisusu bayemba yango kaka par hasard misusu bayemba yango pe nanko po afinga mama ya mundele ya muninga ngwako bon muninga wana surtout soka yokaka neki kongo te mususu pe ayemba yango po aloba na mwasi boy mususu pe aloba boy po na boy même bakombo mususu o bapesa bachanteur na bachanteuse me tokokota na wana te yango wana makambo ya miziki ndenge kendeke boye ezali ya solo foko keba na makambo oyo ezobima na bagénérique foko calculer bien sala générique no kitoko sala nzembo no kitoko soki bato bakokanisa mabe bakanisi soki bakokanisa malamu okanisi meza teke yo okende kanisake vie ayembaki boye Billy Clinton ayembaki boye Seleo ayembaki boye lokola kotsaki parti wana yango nde mutu esalaki makambo ou bien Bercy lokola ayembaki boye c'est tout Bercy ye penza ayembaki yango clair na kanisa Bercy ye akanisaki bamikolo bayembaka bongo yango yalobaki tika bimisango clair yango faut qu'on freine ou bien qu'on raisonne bien. Tozomona prince d'Angola yepe azako kenena même en lire. Azako kanisake bato soki ba lobi boye ezalaka boye. Yango soki censure et censurer bino bokanisi censure et sali mabe. Bien sûr et salaka mabe na banzembo bato mususu. Neti soki jibempia na yembike ba mataka na punda ba yokaka bilengi. Directement bo penser mabe. Or que langage wana et l'Obama jamais na Congo parce que bato ebele basalaka na bango mpunda te me na poto bato bamataka bapunda na bana mike bamataka bampunda o batia liboso ya magasin soki mutu aye kotuna wapi mwana no azomata na mpunda pourquoi tie kuna po ayokaka bilengi bozo comprendre neti wana ezala grave te me bima grave me na poto awa nayokaka balangage wana mingi mwana azomata mpunda po ayokaka bilengi punda oya kopal oya machine esalaka na courant otie mbongo me mama azopesa amati po ayokaka bilengi me na nzembo ya jibe mpiana esali oyo elinga kosala me orke na logique des choses ezali vraiment partie ebele mutu soki amati na mpunda ayokaka elengi alors soki yo oza animateur mosusu olobi ya yemba bêtise pourquoi pas biso
tala cri wana ndenge sala succès ale yo penza osali yango na esprit ya bêtise wana eza mabe makasi pamba te adoyuwe alobi ye alingaka tango azolia gato o wana alobi tango alingaka azolia eloko liboso nano aseki alobi gato ndenge eza boye nazomona ngo eza na bafresh bambuma wana mbuma rouge mbile sobeteli me wana eza mbile sobete ezali nde mbuma rouge fresh alors alingaka tango azolia yango azotala le grand mopao aseki est-ce que adoyu alobeli gato te alobi le grand mopao aseki teke po adoyuwe asepelaka na gato ou bien nini bino nde mboza na réponse yango wana makambo ebele oyo eza koleka na monde ya musique congolais kote bato bazozala sikoyo mingi bakri bazosala yango na comme par hasard te me bazoprépare yango à partir ya babétise sima baza kokosaki baza kolanda bamikolo wana non bozolanda interprétation ya bato na nzela oyo yo moko po kanisi bongo yango yo olobi ti kosala bongo me ba oyo bakanisaka bongo bazalaka muke me soki bapanzi yango sango ekomi ebele pamba te lelo bobosana bato akala bango mpe bayemba yango balwambo bayemba kutu banzembo oyo kutu ata batiango lelo mwana koyebaki oyo eza bêtise me bon intila kende bele eloko na lobi na bino kaka yango wana en tout cas bokanisaka pona kobule ya trote parce que bokobima mbuma eloba le grand mopao na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.